Tomokile kelama Isalima mibu hebele Olelo ye banite Mbote pe boye ibolamu lisusu na bino balandi ya vomu television bisika nyonso bozwami topesi bino ba mbote pe totondi bino botondi pambate bozalaka tango nyonso liboso etando ya bonsomi ya baindo natina ya kozelaka émission mokolo malilo kopesa maka epai wa bino ndeko mupepe natina ya koluka kaka koyeba kotanga pe koyekola manaka na biso na kati ya calendrier africain bokoko na biso baindo totondi bino botondi pe topesi bino penza bambote ya mingi tika toluka babuku na bikomeli pona kokoma ete mokolo malilo kati na manaka na biso tozali bongo mokolo mwa konso mwa tukumi bale na moko awa na ebandeli ya bopemi ya motoba kaka na sanza ya mibale eleko ya yambo mobu monkama na tukumi sato na misato uta ya kamfumo kimbangu kati ya mokili esika wapi biso baindo tomonaki lisusu bongo nzela ya lobiko tokendaka bongo kobalisa manaka na biso na manaka ya bapaya na tina ete bososolo ya malonga ekoka penza kozala nde mokolo malilo kati na manaka bapaya tozali bongo mercredi le 10 novembre 2021 kasi ya motuya na tango bozali kotala émission mokolo malilo ezali kosimba manaka na biso na kati ya calendrier africain tango tolobaka tobenga na milimo ya lune tobenga na milimo ya mars tobenga na milimo ya mercure tobenga na milimo ya jupiter tobenga na milimo ya venus pe milimo ya saturne kasi tozala na milimo ya konso ya nkenge ya ntsona pe ya nkandu mikolo minei kati na manaka na biso po wana bazali bambasi bakokumbela biso bokasi pe bongo nkita ya malonga okati ya mokolo na mokolo totondi bino botondi balandi ya vomu television tika tokota lisusu okati ya mabota na bino na tina ya kotombela bambota ma elamu na babota mi ya mokolo mwalelo na boyike na bino banso baye bobota bongo mokolo mwalelo na pembeni to pe na mosika totombeli bino ya bambota ma elamu bambutukuli ya mbote tata mokeli akanisela bino na kobakisela bino mikolo ebele na kati ya bomoi na tina ete bokokisa mayebosile koyena yango na mokili tika tokende kotombela mbota ma elamu epai ya tata Kalemba Ndombe mobundi monene totombeli bino bambutukulu ya mbote bambota ma elamu tata mokeli akanisela bino penza na kobakisela bino mikolo ebele na kati ya mokili na tina ete bokokisa mayebosile koyena yango na mokili toyebi ete lelo ezali ya koinda sima na biso ya kobima na plateau vomu television tozokoma na ndako na tina ya kokabola penza bisengo elongo na bino tata Kalemba Ndombe Makemba na wangila ezanga te tozonga nanu kone pa ya nkumungala totala bonzenga bwa bino mobundi tochapelo yembo oto sepelaka bambotama ya mokolo na mokolo tosepela elongo na bino Lelo mbotama na yo Lelo mbotama na yo Lelo mbotama na yo Lelo mbotama na yo Tusebeli na mbotama na yo lelo 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 Matono mingi bandeko balandi ya vomu television euti bongo biso ko sepela pe ko tombela mbotama elamu epai ya tata Kalemba Ndombe mobundi monene elongo na bino baike bayibobota bongo mokolo mwalelo soki bo sepeli pe lisusu bino bayibozali na eteni ya bandako to tombela bino bambotama elamu avant 48 heures manaka na bino ekota tukoyamba yango pe tukoyembela bino lolenge kaka toyembelaka bandeko nyonso na musika lisusu bambutukulu ya mbote tika tozonga epai ya nkumungala kozwa liteya na kati ya video du jour biso na bino tukokutana na sima ya video tolanda oyo yango na kofutela bisi po yandako na biso lokwa toli na radio te yazalaki kotia yango na émission la dernière du militant sikoyo ngai na poko fere de l'ongatema bisi ya STK oyo yaki na baradio na kati ona nalanda so na mati wana na selemba otoki tizana ya kokita te na futi lisusu retour
Donc la pratique à la catabis, on a un souci, n'a yo kamokata, donc noir brisa, c'est cher, la loi. Et dit non à son exploitation. Rwanda, ceux qui n'ont pas l'expérience zaïroise, Rwanda, ceux qui n'ont pas je parlais longuement de l'Afrique pour dénoncer des fléaux qui n'existent plus nulle part au monde. Rwanda. Sauf dans ce continent, le colonialisme et le racisme. Donc, Bozongo na Congo Zaïre, il y a tant de Rwanda. Il y a tant de Rwanda. Mais, les Arabes qui sont encore pour la Nini, parce que en 1921, message pour Mukimbangu et Zaraki appuyé. Il y a Tata Oyo, il n'y a pas qui dit le mot, il y a pas appuyé le message pour Mukimbangu. Et dans la Kaboye, même l'église des Noirs, parce qu'on a un problème sérieux vis-à-vis de Makambabali. On a dit, Papa Yangenda, quand papa pas d'Italie, a Titi, Tata Lutali. Alors, il y a beaucoup de papa pas. Bon, Bishop au Monaki, papa Pendake, le Colina Bamote, mais il y a Koutanina, papa, à Solonina, papa. Balamoussou, papa, à cause d'un gâté du Cabo, il y a quoi connaître la Bishop. Papa, il t'a dit la Soloni na papa Mpadi, Biyano ya papa Mpadi, Nanyo Kaboko, Nanyo Kapoku, Wapi Soa. Je peux vous dire aussi à Koufinga, je me dis à ça. Entre-temps, Matubinga, qui a décollé du sabbat na Maïto Yokani pe Maïto Kani, et que Biso Baïndo, bien Joasa ya Biso Te. Et que quand il s'abana, tous hommes de la Napoléon na biso. Allié, il n'est pas comme mobile. Dans mission nini na message nini. Matono mingi bande kobalandi ya vomu télévision etando ya bonsomi ya bwania pe ya bolamusi ba indo na pongi ma manso to kochela kabino ezala kana tina ya kopesa bino mateya po ete vomu télévision ezali etando ya yambo ya baindo pe ya bolamusi baindo na pongi nyonso tokochela kabino soki totali toluka kobenda nini we bimi na kati ekumba lisusu bongo bososoli kati ya bomoi na biso tozongisi matondo na baike balandi ya vomu télévision na molongo bisika nyonso bozwami kolanda kabiso na nzela etando ya vomu télévision bino bebozi biso na sima ya ngonga toyeba ete lelo tozalaki bongo mokolo ya konso tukumi bale na moko ebandeli ya bopemi ya motoba sanza ya mibale mobu Monkama na tukumisato na misato. Tozongisa matondo na équipe technique mobimba na mosala bazali ko sala poto kombela bino kitoko liboso bandaku totondi bino botondi biso na bino tokutani lisusu mokolo mwankenge mwalobi kimia ya mfumu Kimbangu okati ya mabota botikala malamu. Ibeleba yebite utamokile kelama esalima mibu hebele olelo yebanite